na obi donc pas peto so pas nga mi dans ndako mbanda mwana tuka bo tute na bombo malba na bombo mango na ndenga mabete mwana tuko za no mwasi kitoko nazo dénigré oza mabete mais par rapport ya mi da osate ya ami de cette maternité au monde que ça va jeune ami da ça passe moi c'est ni na ba longola ese mina kantina makila le ketu ah oui mwana oyo azana na libumu nana komi munene te nana komi mulai te nana komi mutu te balongolo zeme za kantina makila ndenge nini le seul problème est que mwana wana yeba ke mwana azana kati soki jibe lelo sali prison mambo zela wana to mambo luka osango wa il paraît que Mike Lokamba qui $500 a elle qui mona tuka posa émission il paraît na butiani pas connu soki qui sinjora akoya kotika yo na émission pour le mali ya jibe but soki za ya conduire c'était pourquoi au Luka Sandra Lina va botter l'émission. Au moment où Sandra Lina va dans la Jibenda pendant une année, yo ko Luka Sandra Lina était que tout le paquet Jiba Salaka na danser Sandra. Parce que si tu sais que yo botter la Jibe, Sandra Lina azala na Jibenda pendant une année. Au sangani pour la nuit. Parce que bah danser soit belé. Mais alors ma vérité que te ka le pangwana yana maman na bango baza ba mongo mama na bango to ba sombi lupangu wana ba mongo ba koma okitela na lupangu ba mona suka to ba mongo ba koma okitebele mama na bango ba yo bwa kele mpese tangu ba bwa kele mama bango mpese ayebi si mwana ba yo ko bomanga likola lupangu ko ndeko teka bateka lupangu wana pourquoi les gars te pas kosa ke no papa chéri sombela ke lupangu te akosa ke oui et c'est batu nyonso ba bota na bana nyonso to yebi combien de batu ba bota ba mineur il paraît parmi mama kamu o bomela jibe libala na ya mona tikeza est-ce que boyebi pe o jibe a subi ça pour ko nzima mwana tuka tandima mwana tuka bota na ya zaki da papa badaida na vacances nyonso to ezaka une fois par année siko yo ba vacances yo ba ndako kende 3 mois na ndako jibe ça vacances nini par année ba ndako kende combien de fois ba 3 mois na wana ndako jibe vacances ngo ya yo ezaki école na yo moko to ezaka ba école ba nyonso ba rota to ba bongo lokola lobi ya ki bese na 11 ans alobi papa chéri bando tangise donc tout le papa chéri tangise à 3 ans faut affection mo pesa ki siki ba tangise ki balinga ki openi en plus alobi le roman les questions avec papa chéri bando voyage que ndako papa chéri a sala ba 3 mois papa chéri bando zo mingi na vacances to tanga ya to longolo ba émotion à ta grande vacances ezaka 2 mois tozo ba âge nyonso bien ozaka bébé na ba âge nyonso ezaka bébé akoki kotika mwana na ye ya 5 ans ya 9 ans ya 11 ans lokoza ba âge belé akende kobina epa ya jibe comment yo moko na maloba na ozoloba ke tangu na zui zemi na boti na âge ya 15 ans mama na nga yebaki teke naza na zemi tango yebi ke na zemi babengi papa chéri basiliki donc babengi papa chéri basilika papa chéri apesi biso lupangu mpona kokalme mama ndenge nini vi na yo ekoki kozala comparable na lupangu donc so oza na 24 ans donc na 2005 ozalaki na 5 ans ce que lobi que papa chéri a comme coach misapi na âge à 11 ans to sola lokwa mikolo to longola sentiment ah oui moi na oyo bazotia déjà misapi na âge à 11 ans et que ba déverger na âge à 13 ans déjà misapi so ba otia yango na âge à 11 ans na 13 ans premier dossier oyo nga nazo qualifier que zalaki vraiment important pour parler de ça et ça dossier makambo etali mwana sukana jibe mpiana des responsables comme JB nazo monaté pourquoi il fallait na commenter sur cette question parce que na meki koyoka makambo nyonso na yokaki epa ya la fille mwana suka na yoki makambo nyonso elobami na ba analyste o basala makambo na bango wana ya bango nalandi yango nalandi pe ba soi-disant bato bazobima lokola ba papa ya mwana nalandi ba danseuse na mekola na mwa bato ebele na kati sango yo lobi nini est-ce que sango il faut lobakaka est-ce que ça na makambo na ko vanda kimia te bato mosusu pe ya motema mabe bake plus loin balobi azokoka koloba te po jiba za moluba ya za moluba ça ce sont des démons des petits démons nde baza na makambo modèle wana na mutu
Il y a des choses que tu peux dire, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Mais je vais quand même dire quelque chose, parce que Bolingina Luba, je vais essayer de dire quelque chose. Ça pourra faire mal, mais c'est une vérité. Oh, ça n'engage que moi, il y a point de vue n'engage. Tant on a landi mwana sukawana, maman ya bana mibale, oh mwana liboso, selon ye azali mwana abotana JB Mpiana. Et que mwana mibale tata na esikoyo, batikali non koyebisa kombo na ite na télévision. Mais ya JB balobi yango déjà. Nalandi mwana wana ebandeliti suka, bandeko na ngai, à moins que bino bozala na point de vue mususu. Natikali te koyoka mwana suka. Brinette. Oya botana JB, selon yenenga lobika botana JB. Bon, na yokipe, mwana mwasi mso abimi balobika zande kwa JB, bazo reconnaître yango, mais le point de vue à JB Emoko, natikali koyoka yango te. Lui qui est accusé, atikali ko s'exprimer sur cette question. Mais tout tikalaka na côté à forme. Mwana wana Ouazako Lela et pas JB Mpiana aleki na télévision. Mwana wana azali ko lela te que JB a violé. Ngana tikali ko yoka ngote. So bona vidéo côté na yoka ki bien te. Botindela nga côté na yoka ki bien. Mwana nsuka atikali ko lobate que JB a violé ngai. Wana na tikali ko yoka ngote. Na lobby te que ba viola qui était, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Na lobby te que ba violé. Mais na lobby ka tango na yoki mwana wana bandeliti suka. Na tikali ko yoka place moko te mwana lobby ke nga ba viola ngai. Mais eloko o na yoki mwana wana zo lela. Eza biloko mibale. O na yokeli ya leleli akati émission. Il y a liboso ezali avec beaucoup de contradictions. Ça fait 4 ans, na mona ramwana te, ça fait 5 ans, na mona ramwana te. Boye barake na droit doute profitera na accusé. Soki yongu to fundi mutu. Oza ko se contredit na makamona yo, ozo créer ba doute na kosamba na yo. Moto yo fundi ba doute wana zo profiter na ye. Donc tango lingo dénoncer likambo, oya solo, ozali victime po eza droit na yo. Boza la cohérent na maloba na bino. Soki contradiction est commis, mingi profitera na accusé droit de lobby yango. Il faut kende soko ke iko samba na tribunal. O to bengaka ba procès pénal. Soko ke iko samba yo moto yo baza ko sambisa yo. Yo moto zalaki mofundi. Soki ozali koloba malamu te. Ozana maîtrise ya makambo yo zoloba te, sala keba ekoki ko profiter na moto yo fundi. Un élément très important. 4 ans na mona ramwana te, 5 ans na mona ramwana te, 3 ans na mona ramwana te. Ekoki ko zala pe ya solo a mona ramwana te. Mais est-ce que ça l'a mis dans 3 ans? Est-ce que ça l'a mis dans 4 ans? Est-ce que ça l'a mis dans 5 ans? Pourquoi le bagi 3 ans? Pourquoi le bagi 4 ans? Pourquoi le bagi 5 ans? Photo msou na moni même il y a yena moi en anniversaire. Il y a un peu beaucoup de choses comme ça. La télé n'est pas la justice. Dossier en instruction. La justice va faire ce travail-là. N'a pas s'abstenir, n'a commentaire. Soki kaka. Parce que pourquoi je dis que dossier en la justice? Parce que na landaki. Colonel Oyazali chargé à makambo ya violence sexuelle. Na landaki na TikTok na ye ba partager lien yango. Na YouTube, na Facebook ya ndeko moko na yoki ndenge pe baza kotuna ye mituna nga moko na bengi na téléphone po ya na botsolo aya kopesa explication. Alors pour le moment aza ko se retenir d'abord na télévision loko la ville audience ya botsolo pour parler. Donc quand elle sera prête, elle viendra dire ici to kotuna ye mituna parce que na mituna kotuna ye par rapport ya banalise on a yoka mwana suka azo réclamer ka ke na mona mwana te babotolanga mwana. Côté mususu pe na yoki que Brinette effectivement akimaki ye moko parce que abandaki ko vendre pas maman nièce mais akomaki na zemi ya mwana auti ko bota sika yango nde kimisaki. Je connais pas ces dossiers là. Nazo mona ba énergie au kende ko luka maman nièce te famille AJB
Non, je ne trouve pas. On a quand même droit à une vie privée, il y a aussi une vie publique. Bah événement nyonso moi no azolo boyo. Justice, ceux qui va saisir justice, ceux qui dossier comme une instruction, tu vas s'abstenir, on verra le moment opportun. Ceux qui faut tout émettre bavi, tout émettre bavi. Deuxième élément important, on a yo qui yango penza o sali que coupe débordé pour moi na oya ya na télévision. Et là problème il y a voyage. Batiki ba Zambrota. Zambrota nde azali moko ya ba danseuse ya Jibe. Batiki bango na États-Unis ba remercier bango pona musala ndenge basala. Mais alors que ngaku tu na boteli et mwana atikali ko memangate. Donc le voyage. On suppose un avis hein. Soki Jiba memaki kaka mwana na poto. Na ndenge mwasi aza koloba kezalaki promesse na ye. Soka memaki na poto sali to linga toko na makambo te. Ezaka likambo poto. Ezaka likambo poto. Donc kozanga kokende poto. Komona bato mususu bazambrota bayana ye. O babinaka na bango Jiba remercier bango bake poto alors que ye ake poto te. Ça c'est un autre problème. Je pense que so ezaka likambo poto. Ce qui a Jiba mais maki on a poto te falo kutata na ba papi mandeke bato baza ebele bande kwa Jibe ba papi mandeke bande kwa ndenge na ndenge pas quoi que ça li soke ne poto mais est-ce qu'il fallait régler des questions à la télé parce que Jiba tindi on a poto te qui dit mieux poto yo ki na nous Jibe te. Je ne voudrais pas ici commenter sur cette question. Na yoki bato ba lobi na ndenge na bango Jibe fuba kangaye Jibe il faut samba, mais pour mon toi samba, il y a deux possibilités. Soit ba plaignant bazali, soit le ministère public a se saisir l'office yemoko na kati ya dossier. Na kati ya dossier il faut toyeba. Est-ce que plaignant Zali, ton ministère public a ouvert déjà une enquête par rapport à ces dossiers? Togoye bango dans les jours à venir. Colonel Mimi Nazan a besoin d'un abosolo parce que je suis limité. Il y a repoussé le bouton loin, alors qu'il peut y avoir beaucoup de choses autres que sinon que je vous ai suivi dans TikTok. Moi, n'ambekete jazz. Comment il s'appelle? Abraham. Hein? Regardez Abraham, la tête de son père. Quand je vous dis que, quand vous regardez Junior, Bakabela ambekete jazz moi, hein? Junior n'a rien à voir avec JB. C'est le moment où JB doit aller demander à Mida Kena à profiter. C'est qui le père? Parce que quand vous voyez Abraham, vous voyez, il y a un musicien comme ça qui avait attaqué JB en disant que dans tes 3 enfants-là, tu en as qu'un seul. Dans les 3 enfants qu'Amida t'a donné, tu en as qu'un seul de toi. Et Talibino. Abraham, c'est la tête à son père. C'est comme tout le monde a koufa. Pour dossier, hein, à travers moi, l'antouka, tu vas nous accorder un dossier. L'enfant là, soi-disant, ami dada didi qui n'ont pas bota banami balé. Na banami balé wana, oya tikala lelo James, c'est la tête de Didi Kinouane. Quand dit maté ka bota mana maman métisse. Aza penda mwindu ya Didi Kinouane. Et l'on ya Didi Kinouane. Sobo tche bobike, oui c'est son fils. Rien à voir, James wana. Mais l'autre oya koufa, Brian oya koufa. Rien à voir na Didi Kinouane. C'était la grossesse. Parce qu'elle fréquentait Didi Kinouane. En même temps, Zongana Mwanda Mouna Jibe, ya Kuzu Kuzu. Et Didi Kinouane savait que cet enfant-là, c'était pas de lui. Comme par hasard, Didi Kinouane qui sort avec Amida, il y avait tous les gars du corps, tous les bateaux, mais la fois est partie se noyer. Sans surveillance, sans vigilance. Qui était au courant que la fois allait partir? Qui a fait les jeux de quoi que ce soit? Elle a l'habitude de donner les enfants. Parce qu'il y a Kangakabana, pour notre héritage, elle ne peut pas passer sans laisser les enfants. Donc quand elle est arrivée chez Didi Kinouane, il fallait aussi ramener des enfants. Et ça, l'enfant qu'on donne à Caméré là, quand vous voyez la tête de cet enfant-là, rien à voir avec Caméré. Vous prenez tous les enfants de Caméré, rien à voir. Cet enfant-là, Yemoko Yebi. Donc elle a des enfants, elle-même elle sait où elle fait ses enfants. Elle-même elle sait.
Donc dès que mon a JB wana na Didi Kinwani moko boma mwana muninga la piscine. Et c'est des femmes comme ça que nous on va venir acclamer. Junior, mon indélé qui n'a pas koufa. Parce que Didi Kinwani savait que cet enfant-là, c'était pas de lui. Il le savait. Là où il est, c'est que matière, ils ont bio, il y a solo. Brano Akoufa, c'était pas de lui. Et Junior Pena Zakawana, Agnès, Coco Agnès, toi-même, quand tu regardes tes cocos, quand tu regardes Junior, tu vois quoi de ton fils dedans? T'as pas l'impression que ma voyage au sud au Sénégal et me met la binobana? T'as pas l'impression? Hein? Donc beaucoup de bouzoba. Bon, ça c'est de 1. De 2, n'a expliqué bien de baboya JB. Et pas Mida. JB ozo lelisa mwana ntsuka. Mais on peut caméra lelisa outi. Vous profitez des faibles. Pour les lisa bango, pas les canaba live, pas les laka. Mais bino la bino kuna. Pourquoi aujourd'hui JB au CP là, ndenge ndekono moulou bazwa pouvoir? Parce que son ndekono moulou bazwa pouvoir te, caméra ngo pe misote. Pour basuno là on n'embête pas Amida. Amida na JB bazongani. JB allait dormir à Rougeval. N'embête Amida. N'embête yo mutabraza somba. Vous pensez qu'il y a que d'autres femmes qui font coucher d'autres hommes dans leur lit, hein? Non. Amida aussi a profité d'une maison de Brazzaville, dans l'île de Brazzaville. Après, j'y vais aussi aller dormir là-bas. Pour y a bino ya batumisu tozaka critères, y a l'icolo. Ce qui a baninga mususu, eza kindumba. Mbetu mibali baleka leka. Mais Amida pe mbetu orgeval, mibali baleka leka. Mutasoma mbetu wana, mutasoma ndaku wana, mutu ya braza. Mais ba kamera baleka wana, ba mbelekete jazz baleka wana. Quand c'est eux, c'est bien. Quand c'est les autres, ce n'est pas bon. Pourtant, bon, on a bango batemi na ba haut talent, baleki wana. Yoza na chasse de Amida, c'est ndumba international. Amina yanga mission na tuti ya sa esimba yo bango bale esimba yango batutani ba ba sala mille mission na kishinjora ni na wanga nite lineti nana mwa tukazala kuna mamale na manga fandi na basandra biso fandi bo Diego fandi cameraman na so tesa biso tu na va na hotela ti asima mission yanga kisina na tala ti problème Sandra le kwaza na kanda JB ye pa lo ba 3 bana na so bakufa mama ya baloba bonga batu bakansanga na zalo mwana na lobi bamona ke basala biso nyonso botika muta taki mwana pilipili Sandra bacha mwana bwana bi ngakuna bite obilo kuta bete na bwa kisala ka senswana te atabo boyi ba fensa baza batu ko benga ba do ko sala nyonso mwana bi yanjo kata na sala ba monika bon aloba yazani journaliste ali solise ava yanga pe kisinjora na vandi kandi to vandi somoni elomine biniana na zalaki ba mama leki na ye banoko na bango bayana bango chez bango na coin ngapi fona yoka je mission ba kito ba ko ba tondi mona tuka poka ba camera ba zo ki biso te ba zo ki bana to yoka ndenga bana yoka makam na ita sise mission na zalaki wana na zalaki alobi na moni pena ke alobi na epe ba BPT aben ko président en tout cas président ka solution en tout cas mon ça respect hein aben ka président ko benga baba papa mwana nga mais na moni na yo bakame bandi ya jibakeba jibakeba azamwa sobotine mwana oza simekanyo na kingo lukozwa solution papa c'est ba roloba te omoni ngo ba roloba te awana ko sa vie baloko loba balo salini balo papa chéri omoni balo ba na roloba te balo okoloba ifi fa loba mwana zana kati omoni asanga sanga loba na atolo bina hote bana bazati oh ngana yoki mwana sale pas nene liwa biso bona ni bien nene ate on dit maman na ye ya cadet vient na lusanga tete lelo ya cadet aboya kama no chukabina na so ba ko vérité
nga mutu na basandra kaka wana na BCBG tika ye abina tomono contrôler bamozonga na sandra bazonga pe na sandra na ntongo pe baye pe bazuli mwana nchuka ake na baboma ya na mbongo ana mbongo ta matambongo na mboko toyebi loka ba Jimmy Belao ba Willy Mouchen code ya mboka yo asokoka patron te c'est le côté à mécanique Willy Mouchen était il tout ça là ni cop mo biso to comment regretter ma casse cop na biso to comme na balora sokoko to comme na banani cop na biso to ça là chaque jour ben ma boto la biso cop ça la rater ben ma boto la biso cop ça to kokate to ben ma kota na cop na biso to jalouse na cop na biso mère na nga Irene wa kwanza mona dit que to ça rappelle jalouse na cop na biso to linga batute na cop na biso to koka déjà nde to vana na banzora na biso nde to vana na ba chadre to lingite na cop na biso ya lora sokoko so bando teka pétrole kuna na Angola teka pétrole so bando teka pétrole atamona kingongolo alors babo kati pétrole ba pétrole ba tambongo ba pétrole ba tambongo yemona kingongolo so baba zakana ba masuwa baba te on a dit lokuta ya yete lokuta mwana tsuba oh chérie oh chérie oh chérie